On y va chérie, bisous. On y va chérie, bisous. Zambena boya, olatike mo vandina bosantu. Ozinga mina mangeno, akoyemela kayotono pe. Mbote wana di MDGDTV mafuta sike zalinga wabino mère Dorcas la grande dame mais avec un grand G. Kaka ndenge to mesana wa pesa bino basongo pe ko pesa conseil. Nzambe apambolela ngai bino comme d'habitude ndenge to mesana ko pambola bino liboso avant boyoka. Pourquoi? Simplement parce que les pamboli wana ezo permettre yo en tout cas au se détendre, aux à l'aise, aux à la kimia et au landa émission vraiment la bokebi. Oui, quand on est na ebisa bino chaîne au objectif nango to sali lango za évangélisation. Mais to créer concept moko to benga tolikati na bonzambe o to lobelaka tout sauf rien. Tout parce que dans la Bible il y a tout. Oui, nous parlons de la vie, nous parlons des réalités, nous parlons et na to pesaka conseil to pe toli selon bonzambe. Pourquoi? Simplement parce que nzambe nde akeli mokili pe batu na ye. Ce qui veut dire pose à la heureux to pose à la malamu. Faut tambusama selon ba principe na ye. Bandeko sans plus tarder lisolo ya lelo ezali toyoki pe tomoni na bilili comment est-ce que ndeko na biso Dambuta frère Mbuta Kamoka ya pesa mono passage toyebi papa na biso oyo asala vraiment succès. Ah oui, c'est un frère qui a une belle voix oyemba vraiment kitoko moyembi na nkolo. Tomoni vidéo ezoko tambola réseaux sociaux za ya koningana. Comment est-ce que Mbuta ko embrasser mwasi ko embrasser zo sonner kitoko mingi na français et batumsu peut-être ba okansaka que non eza bayambana ki ndenge tolobaka koyambana non. Dambuta aoliambanga tolobango na lingala aoliambanga oyo toyoki nzembo moko ebimaki mikolo eleki awa Saloti Mbanga oyo sikoyo eza ya Saloti te eza Monique Mbanga lianga Mbanga bandeko Dambuta kolia Mbanga bomoni video mpona bato oyo peut-être bakanisi ke mwasi wana eza mwasi ya Dambuta non mwasi wana ya mwasi ya frère Mbuta ya ndako te lisolo eza nini to pe lisolo eza ndenge nini. Les amis, je vous ai toujours dit que toyaka koloba te parce que il faut toloba to po bato baoloba mais toyaka koloba so ya koloba ezali et surtout nayebisa bino bamama mosusu toona biso mpe kozape ndeka tozapaka souvent boyoki mpe bokipe na bino te parce que tomoni na biso mpe importance te ezali bamama mosusu ezanga ntina eza ebele toyebi surtout réseaux sociaux petits eza mingi. Mais quand il s'agit à corps de Christ, bandeko quand il s'agit à corps de Christ, bandeko tovandaka niete parce que wana eza likambo ya ndako ya tata, nzoto ya tata. Donc il faut bana tata baya ko défendre kombo ya tata. Nayebisa bino mwana moko te akoki komona tata ne baofinga ye babwakele soyi baoloba n'importe quoi pour naye avanda nie à réagir te. Non, c'est vrai, un moment il faut se taire na bamakambo misusu, mais il y a de ces choses là on ne peut pas se taire. Ya wanga nazala contre bato bazala ke oh non baza basali na nzambe nzambe moko ko juger non, il faut koya ko éclaircir to pe ko éclairer to pe ko expliquer ko yebisa bato définition ya église ndako ya nzambe eza nini. Tango bazobenga mutu chrétien aza nani? Parce que ça biloko lelo confusion ekoti makasi. Confusion ekoti makasi, ce qui fait que tout le monde baotya na sac moko. Bato nyonso baotya bango na sac moko. Lelo epa na bato ebele ba chrétien to basali na nzambe solo bazalaka te existaka te. Likolo ba bêtise bandeko bo permettre ngai tozobetela bino lisolo likolo ba buzoberi ya bamambo tomoni koleki kosalema tout le monde est faux lelo mutu nyonso akoma faux mutu nyonso akoma escroc likolo bamambo. Bref, c'est quoi l'histoire? Nauti koloba ke video ezo circuler ya Dambuta olia Mbanga. Mwaso Dambuta azolia Mbanga to pe frère Mbuta Kamoka azolia Mbanga aza nani?
Elle s'appelle Monique Mukana, je crois. Monique azali ex to mpe azalaki mwasi ya ndeko papi mosali na nzambe na nkombo ya papi Pasteur papi. Bana 4 bazalaka 5 moko akufa. Période moko Pasteur papi boka nde bomona na bilili. Donc pendant que toloba to balancer pe ba image ba bilili, ndeko papi na mwasi na ye Monique bakendaka Kazarema. Bandeko toyebi Kazarema eza plateforme oyo yambaka basali na nzambe bachantre bateyi toyebi place Pasteur Marcelo abimela lelo soyo Marcelo akoma international bato bayeba Marcelo c'est Kazarema. Moi qui vous parle nayeba Pasteur Marcelo na Kazarema. C'est vrai bato belo bayebi Pasteur Marcelo lelo bayebeli na YouTube bayebi na chaîne na ye, mais avant azalaka na chaîne te, azalaka na eloko te, ezalaki Kazarema nde ebimisa ye na miso ya mokili mobimba. Mamba ngo ezalaka nango toujours ndenge wana. Kazarema eyamba basali na nzambe. Kazarema eyamba Pasteur papi na mwasi ne Monique. Et na passage wana pendant que bavanda bazosolola ndenge ezalaka kaka, et le monsieur à son ainsi azoyeba te le pasteur nzoka nde coup de foudre betama entre Monique na Blaise Manzambi oyo aza patron ya Kazarema, directeur exécutif ya Kazarema Blaise Manzambi oyo babengaka Pasteur Champagnard, prophète Champagnard, prophète Abogar, prophète Ambinga ya Pembe. Coup de foudre betama esali ke bandeko lisolo eza vraiment mwa molai, mais tokokata yango na mokuse toluka toloba oyo eza essentiel. Coup de foudre esalema na coup de foudre wana bandeko pasteur azoyeba te Lise Manzambi pe azoyeba na ye te. Nzoka après rencontre wana Blaise na Monique baoma okutana betanaka nzoto na nzoto oyo bangala balobi lolangolo ochwa ye, lolangolo ofitana, lolangolo ofefele, soko oyi mongala lokola ngai o comprendre. Donc bolingo ekonana oyo bakongo balobi nzola kunzolanga. Blaise Manzambi na mwasi ya Pasteur papi. Pasteur ayaka na Kazarema mpona koteya makambo nzambe. Esali ke tango Lise a constaté parce que ayebi mobali na ye. Boyebi biso basi tozala mo ba expert na ko suspecter surtout infidélité ya mibali. Basi bazala mo makasi côté wana. Lise a suspecté comme déjà ayebi déjà mobali na zana déjà sérieux te bandakala. Lise a suspecté Blaise. Na ko suspecté Blaise wana yo bimana Monique sunde ote nanga bimana Monique te. Bimana Monique no bimana Monique nde nini. Wana aza bord ya dambuta. Nga kolinga te. OK d'accord. Esali ke abeti shita sima ake kotekela to pe kokabela mbutaka moka musuni nyama. Déjà na bosani elo moko pendant que Blaise abandaki kobima na Monique ayebisaka Monique ke aobala ye ke ye na Lise bana matata esimba nango te akobala Monique. Effectivement Lise Manzambi na Blaise Manzambi bakabwana bazalaka en fait divorcer c'est trop grave, mais bazalaka na bango su mwasi na mobali te. Soki bazalaka ensemble et bato bamonaka bango mwasi na mobali bayaka na église bateyaka ezalaka pour tromper, mpona kotromper vigilance. Bambo na oloba na kotiela bino bapreuve na yango ezalaka mpona kotromper vigilance kolakisa bato keno baza ensemble. Pourquoi? Parce que soki badivorce cop ekufi bato bamonaki ye pasteur a divorcé na église masolo osimba te mpo nde eza wana il faut ezala bongo mpo baliaka mbongo ndenge bamesana kolia bandimi tout ça parce que bana bandimi ebele bana babusiness na bango bana masolo et comme baza bapartenaire ya business bayebi bango baa mwasi na mobali baa couple ekosimba te soki lelo mokili mombe emoni ke me bango moko consciemment bayebi ke masolo ezalaka susu te. Yango bomoni Lise akendaka bashida na ye akei Côte d'Ivoire boyebi ntango yindaka Blaise Manzambi na nevene Nikens il y a plus ou moins 2 mois passé kalaté kaka awa kalaté Blaise Manzambi eyindelaka na nevene ye Nikens bandeko biso nyonso toyoka boye toyoka ye pe bomona ye ba image oyo Lise akendaki Côte d'Ivoire
na boîte de nuit na makango tomonaki yango na bilili eza te ke no makambo na oloba nazofabrike to na ocréer. Les amis, soyez patients avec moi. Peut-être osala bajugement koloba keno pourquoi non eza babiloko oyo il faut toloba yango. Bible ezoloba ne prenez point part aux œuvres infructueuses du ténèbre mais condamnez-les. Ce que les gens doivent savoir eza que tant aux vivre il y a des faux, il y a des vrais. L'église est infiltrée. Bafaux balati ba image babenga bana balourd ravisseur balati baposo ya babrebi ya bameme ya bampate et bakobima lokola ke non baza bameme mais en réalité balourd ravisseur. Et ces gens-là, il faut qu'on dénonce bango pour sauver ba âme. Oui. Oui, c'est ça en fait logique mususu ezate. Ouais, donc en fait c'est ça. Bon mona Elise Manzambi na boîte de nuit. Akobina na mobali na ye na likangu na ye. Soki est ministre, soki est eloko nini. Camarade na ye nde muto balansaki babiloko o abimisaki. Et parmi babiloko fi wana tekelaki batu et tant tolo bakoteka donc a livraki a pesaki na batu ba voice ya kokabwana ya Elise Manzambi na Blaise Manzambi pe eza na kati. Nayebi ke bato belete basalela ngo ba émission. Moi j'ai promis d'en faire na prometaki na osala émission tant to sali analyse par rapport ya ba mambandole entre Blaise Manzambi na Nevene Nikens na la ka bandeko ya MDG de TV na bisa bino ke non na osala émission mususu par rapport ya ba mambo oyo na oloba sikoyo wa mais na tchaka na nga na se na tchaka na nga na se na bomaka na nga moto toi bato toi eza mokili toza na biso nyonso bato. Mais j'ai compris aujourd'hui que Nzambe mutalingay na sala émission wana. Oui, je vous dis vrai. Na oloba ngoteka pona ndenge za la commentaire ya ba markat neto mesana ta musuko cha pilipili na. Non, Nzambe alingay na sala ngo. Na betango ka. Na salara analyse à 25 minutes. Na utu ko effacer ngo ya 2 jours s'il vous plaît. Ezali na téléphone na ngai. Elo e bana ko ba isinga ko publier ngo ta na tali mikolo leki. Mais ma solo c'est les gars kala. Et ya osala bien te ya obima neti mwa nini neti mwa na bwakisa. Plus ou moins 3 semaines passées, toando solo na une servante de Dieu na France. Ndeko mwasi ka to solo par rapport ba bêtise o bato ba ko sala. A rappeler nga mamba ba Blaise Manzambi. Et pourtant yokuto ayebaki te ke nga na lakai ke fallait na ya ko zonga pona continuité ya lisolo yana ya ko kabwana na bango. Et nga mo na yoki penza ke ouais eza interpellation te o analyse on na sala ifona bwa kango na publier yango na beti na nga kara na kipete bota lelo ba mamba minene boyezo ya ko bima. J'ai compris que non, le Seigneur voulait que j'en parle yango mo na lobelango. Donc na fin ya analyse to pe ya mission bozolanda na kotiela bino ba voice boyo kandenge Lise Manzambi bazo swana na Blaise Manzambi. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bomoni nga bete akendaki Côte d'Ivoire wana. Et ça là que to tena entre parenthèses lisolo adambu tezo continuer. To meka ko éclairer. Nde bakendaki Côte d'Ivoire tango bazongi Lise alinga zonga lisusu parce que likangu naza kuna ti na Blaise koma na nga ya bongo. Au fait libala ezala soute na Blaise. Et Blaise n'était pas du tout content. Et ça moi ba reswana siko panda yo ba reswana ezali na téléphone. Lise azali na master na ye. Master ne o atekaki dossier. Yango na mokilo balobaka pire azalaka te. Master ne o atekaki dossier. Master na joué un rôle intermédiaire. Papa Blaise, calme-toi. Nini. Kuna Lise ko tomboka, kuna Blaise ko tomboka. Et mona ba malobe bima ba nerobino moko boyoka. Donc Lise to mona ya ba douceur rebelle. Nzoka nde Lise azara violente. Aloba ya ko chuba Blaise Manzambi mbeli. Ako tchaye mbeli. La Bible dit c'est l'abondance de cœur que la bouche parle. Donc mata tamponyo pesa mbwa boye. Bref, Lise Manzambi pour votre information na Blaise Manzambi bazalaka mwasi na mobali lisusu te. Ba vivaka. Donc mutna mutasala vie na ye na coin na ye na ndenge na ye. Blaise azora ne basi na ndenge na ye, Lise pas zora na ndenge na ye. Yango bomoni lelo ba analyse ba YouTuber tout ce que vous voulez to ka ba lobaka ndenge ezala kaka. Mais comment Lise ko boya Blaise te na kindumba non et a cop. Eza cop parce que na yo ki yango na ba analyse eza cop. Police a moi c'est kitoko lelo so alobi peke mais siko eza ke ba na business ensemble et futa kitoko.
de soki lelo balobi babimisa na miso ya bato ke bazalaka ensemble te ebebisa couple. Bref, mpona bato boyebi te Liz Manzambe na Blaise Manzambe bakabwana kala libala ezalaka su te de so bazalaka eza kaka po faut batrompe vigilance. E bandeko esali ke Blaise atekeli mbuta mwasi akabeli non zwa plan wana e mbuta bandeko bolimbisa ngai na lingalo na koloba awa ça va choquer mais c'est ça la vérité. Comme ane mbuta kamoka aliaka na fulu to pe bisanza zongelaka sans réfléchir deux fois ya monika mwasi apembe vrai chéri allez nzoka nde nzambe na ngai que le Seigneur nous vienne en aide eza mawa mingi eza passé. Blaise azala na bamoto na ye, Blaise Manzambe na bakisi na ye ntango oyindelaki ye na neve na ye boyoka ye lisolo neve na bimisi bavérité anolinga alala mwasi na neve na ye. Non seulement ça, azala na fi mwa bando bimaka na ye makango alingaka kobalisa fi wana neve na ye oyo alinga alukaki abima na mwasi ne récemment oyindelaka bango. Donc les gens qui sont spirituels peuvent déjà comprendre Blaise Manzambe aza quel genre de moto. Cuve ya aura ya mobali ezala mwasi na ye to pe mwasi oyo abimi na ye. Donc ntango mutu azokende kokaba mwasi oyo abimi na ye epa mobali mosusu soka moto aba masolo eza kutu soki te moto aba masolo ayebi eloko aluka. Blaise Manzambe azala soki pe serviteur kuna na église pardon mbuta kamoka azala serviteur na église ya Blaise Manzambe. Donc le fait ya kokabele mwasi oyo alali bandeko bolimbisanga c'est ça. Donc c'est clair que ane loko oyo aoluka o pasi azwa asi azwa parce que les gens qui sont spirituels bayebi to bako témoigner pe bako mona oke non ndeko na biso mbuta tika la vidéo za sauté bandeko mbuta zui Monique ali abandi pe o grignoter ti mbuta abandi pe o grignoter Monique bobika so mwasi alingi mutu ekomi eza so en place te eza so kimia te na ndaku libala kuna eza kosimba te akotika ne mobali na bana. Bref bandeko kande na biso bino lisolo ya molai meto olobe essentiel na circonstance moko o mobali akanga mbuta kamoka na mwasi na ye esalaki ke mbuta kamoka nobima epa la dama certain matin parce que mobali akomai déjà ngambo mosusu mwasi ngambo mosusu etango amoni boyoka ba voice totiela bino ba voice ko boyoka koma te que mobali azoloba na mbuta kamoka yo bima na mwasi na ngai nakosala mabe mbuka oko oloba te boyoka pe mongongo na yende ezala moke wana parce que mbuta azala soki azala so sola no ondima te que c'est un mordant ndeko mbuta ana il est calme kosola na eboy alobaka na limemia ondima te ke anaconda kutu bia mamba ba nyoka mwindo ala minene anezaka dangereux ondima te ke mamba tozotiela bino voice wana esali ke ntango mobali amoni aréagir yo lala mwasi na ngai esali ke mwasi anokota na voiture baweleli portière ya mutuka na mobali benda simba tika na bitumba wana manzaka mwasi elongo ya maboko pendant que tracasserie wana ezosalema la dame filme créer la mobali wana mama na problème bakatelaka e prison fallait le message beta 2 ans pour la violence boyebi mboka poto violence faite à la femme en tout cas batoleraka ngo te mwasi asala baplainte créer la mobali mama na problème tokangi parenthèse bana 4 bandeko libala moninga ekufi
libala ya moninga ekufi. Libala moninga ekufi bandeko na ngai. Bozela totia nano voice boyoka ndenge mobali abane koloba na mbuta na ye mwasi, et puis après on va continuer l'analyse, ok? Écoutez. Onio. Ça va bien? On te tire moi c'est 23h30 ba na bazar. On te tire moi c'est 23h30 ba na bazar. On te tire moi c'est 23h30. Na la banda ko. Ta, ebinga. Est-ce que ebinga? Frère, tu me connais? Yo comme belle Monique. Frère, ok, na go joie. Na toute une question comme belle Monique. Frère, pourquoi tu mens? Tu es un menteur. Mouta, tu es un menteur. Mouta, tu es un menteur, frère. Enfin, tu n'es pas vrai. Tu as une temps de parler avec moi, vendi dans mon sol, dans ma yo. La main notée. Et tu fais ce que tu fais. La paix sur moi, c'est tout là qui est. Écoute-moi, je n'ai plus rien à dire. Là, mon Tanzanie, comment est-ce que tu vas payer de tout ce que tu as fait? Je suis un homme de Dieu. Ça même t'a bien. La paix sur moi, le prendre. Dans la poste. Je n'ai pas besoin de ça. Tu connais ton cœur. Moi, en tout cas, non, frère, tu es fou. Tu ne peux pas regarder. Je peux tout faire. Je suis un homme de Dieu. Je suis vrai. Frère, tu ne me connais pas. Faites attention. Faites très attention à ce que tu es en train de faire. Il y a un manzan dans le sali. La conséquence, c'est ça. Merci. Bandeko boyoki ndenge alobi na ye ke yo na manzambi makambo bosali tokokutana. Les amis, esali pasi boyoka ndenge ndeko mobali aolela. C'est un serviteur de Dieu. C'est un pasteur. Mbuta se dit homme de Dieu. Manzambi se dit homme de Dieu. Quelle méchanceté. Un homme de Dieu comme vous. Azui peine ya kobala mwasi na ye na mbongo. Baboti bana. Il ne vous a rien fait du mal. Otoro bata rando vengeance yango basalaki mwasi na ye bongo. Comment vous pouvez en arriver jusque là? Place ezolakisa parce que Bible lo batoroye babango na misala. Ça, ce sont des œuvres où ils ont fondé que ces gens n'ont jamais été serviteurs de Dieu. Bandero nangai, nul n'est parfait. Même moi qui vous parle, j'ai des faiblesses. Je l'ai toujours dit tout haut. On est humain. Même l'apôtre Paul dit que nous branchons cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ezana bamabe au moins nzamba kosala te. Lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, nazo lobela sira repentance vraie. Yate ke o naza chrétien. Nakenda église ndenge lobake non. Moto akutani penzana Yesu vine changeaka. Et lorsqu'on rencontre Christ, au comme une nouvelle créature, au comme moi na nzambe, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tel que ça. Moni biloko moto na Yesu. Nandenga solo bongwani nandenga solo ya lokuta te ya solo. Akokoma awate. Il y a des zone rouge. Oza ba mindelo ko traverser toko lekate e banana ndene. Toko beta mabaku na ba manenge moko boy. Okoko ya pena ekobo ezalaka. Mais ekobo ngoko yango na nani? Epuna ba lolenge nini? Bandeko esali pasi tana okita to ndenga non c'est pas possible. Quelle malédiction. Quelle malédiction. Ta regrinde a olela la motema. Croyez-vous que ba vie a bato ozala malonga? Malgré ba impression bazo pesa. Ya ba bato bambongo, ya ba boy. Croyez-vous que Nzambalola que le Seigneur nous vienne en aide. Yango moni il faut qu'on dénoncer ba marambo a boy na ba bato a boy, il faut les dénoncer. Bandeko libala mwasi ekufi. Na ebisa bino ya beaucoup à dire, surtout par rapport à ba conflit interne, yena mobali na ye et tout ça. Et tout entre parenthèses, ça c'est important.
soki esenga peut-être tosala émission mosusu to ya kolobela bamakambo misusu tokosala me mpona lelo toloba essentiel. Sikoyo mutuna bokotuna eza video oyo ezocircule euti wapi ebimi epa nani epuis ezocircule mpona nini. Bandeko, déjà pour votre information, vidéo bakolia Monique Mbanga ya na kati ya église pour votre information. Imaginez hein, donc place pedo mona keno ba synagogue à Satan ezalaka. Bido mona ka église ba obela kombo ya Yesu bazoso ba synagogue à diable, ba synagogue à Satana. Kambula oyo inanete ekokite kambula oyo. Na mona vision moko. Ya église mona sambela kala. Na mimoni tozaki na église wana. Pasteur azobimisa ba maloba ya malédiction, hein? Neta olakela bandimi mabe. Bato bazongisa amen. Parce que bon bando yoka ke non pasteur azote azopambola bango. Mais le Seigneur m'a ouvert l'oreille. Na yoka comment est-ce que tata naza kolakela. En fait, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Tant na yebi sarabino ba kenda ke église te po avie nanga. Bakende église te po pasteur à Bogar. Bakende église te po azan de konangai. Bakende église te non. Bakende église n'a pas révélation. Église bakende ngo bikende la te. Ebele lelo ba vi na bango bebi likolo ba bisika ba soi-disant bisiko ba ko benga église. Le bande konangai. Est-ce que penza na kata église nzambe okoya kolia mwasi mbanga atako to azako to mwasi na yo. Na ba pudeur na ba culture na biso même pas ba mindelango. Nana mona te ya. Nana mona te na kata église au place bat baya ko sambela yo kolia mwasi mbanga. Chérie, bisous, chérie, ça va. Chérie, fais la bise. Na église nzambe tala wana yepa za ko yanga men, ko yanga noa panzania panzi minu nyonso. Bandeko, c'est triste. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tant on va centrer Mbuta passe. Mbuta banyo grignoter. Alaka qui epe libala doye balaka eka mabala alaka qui epe libala et na olaka e libala wana yango pona fungula parenthèse na oloba bandeko basi bona ebi ke basi ebele bazana bango consciente aibi na ke mobali wana oboya ni mwasi na ete pona ngai mais lokola généralement basi ebele bandeko basi bolimbisa ngai généralement basi ebele bazala ba embrusu devenir bazoba bon pour un plaisir, elle s'en fout. Bon, manabino to bo sakana. Et bele bana bango consciente ba bana bango. Mais pour na ba oyo, peut-être ba zara ignorante. Na olo bana mutu mo tu son de ma voix. Obima avec un homme marié. Détrompe-toi. Ko kantate ko boya un jour moi si na epona yo. E ko sale makate. Yo num to le kisangonga. Ye apcha ki pe ba espoir. Mais franchement c'est une folie hein. Obi ke ba mvutumea nzamba lola oyoko noko lokoya bandenge bele wana wa marié ba bala ona mbongo tu as des enfants et pour mobile no mosel na nzambe yo bomi libala hein do no banina ko sala kinduma na ndaka libala obomi libala et puis libala onke bomela na nani ezata na célibataire te ya un homme marié nzamba lola God have mercy. Atchaki elikia. Et puis après, aeko réaliser que non, ba rouler ye. Aeko réaliser que ba rouler ye. Nde omoni place sabotage bandi. Et lobi atande ko moko Monique aza kambikazi. Aza kambikazi donc kambikazi aza mutu oyo. Vina emo on a déjà sacrifié yango. Do aoya penda okango na nzoto bokufa bino mibale na bombe do ezani ti ba Monique oyo Monique ane kambikazi. En fait, la Monique en question, ce sont des genres ou encore des babato balinga ko se faire voir hein. Mokile baya sa la combo. Mais je me suis posé la question, koye bana oui mais na subasma nini? Parce que tant ozolungo s'afficher, il faut s'afficher na tina ou encore na eloko moko yo diembela na sima nango so azali peut-être ata moyembi OK d'accord. Mais maman na habité donc c'est genre abasi au bazalaka mokile baye aza parmi ba grands aza parmi ba non aza la parmi kaya ofele boy
tala, il y a des choses qui se méritent. Hein? Renommée, notoriété, gloire, qui star, et ça se mérite. Si ko solingo zongo na bandenge moko s'emparer yango na bandenge moko boya bien te, hein? Bato bayebaka te ke ezalaka fondement moko ya malamu te eko écrouler yo neti immeuble nganzambe. En fait bagera bazawadi nayebisa bino naoya. J'aime pas parler de cette sœur, j'aime pas parler des zawadi, mais depuis semaine passée nalaka bino émission ya zawadi, mais naosala effort na espace ya 2 jours nasala yango. Bandeko Monique oyo ndenge toyoki ntango ayaki na Kazarema wana azali mpe na besoin ya bavisibilité ka nde ezalaka. Blaise Pal aki visibilité na nsima nango mpe aprofite mpe alemboli ye de même mbuta ndenge moko achimoli e ase retrouve ke kombo yango mpe asali mpe te ondire mokili eyebi ye mpe kaka te ezokende mwa ndenge oyo nayoki meme tellement biso ozala na biso mpe ya moko tro na makambo misusu surtout ezangazanga nango ntina te nalandaka makambo national et international ou national. Bon ndeko na biso Mireille Kalala na Afrique du Sud nalanda ye mpe analyse na ye alobi ntango nzembo ya fali ya bloqué ebimaki asalaki mpe challenge même mama pasteur et donc une personne oyo alingi amonana ayebana à tout prix. Siko eloko nini eleki Mbuta a annoncé sorti album na ye. Mbuta a annoncé sorti album na ye. So pas publié na Facebook. Mwana mwasi nzambe na ngai tala batu baza tala batu baza na mokili. Yana batu soni bamela do existaka te ezalaka te na vie na imagine video bozomona ezotambola mwana mwasi oyo ye moko moto aye koposte yango na Facebook na commentaire ya Mbuta Kamoka. Botala niveau, botala degré oyo bakolia ye mbanga. C'est comme ça des vidéos panzani encore congolais na rapidité do taka azolâche yango temps do ava kutuka longola musapi ko ese koma ye na Suisse koma ye na États-Unis koma ye na Canada eke na Angleterre do l'état Mbuta yaka luka a vérifier so pe na signalaki malheureusement trop late. C'est comme ça des vidéos se propager par rapport à Otoyoki. Moi je suis tellement monique basakani na ye yango lobi non et si la boyete faut mokili yeba faut mokili yeba mais siko obike yana bato mosusu babanga makambo te mpona biso tobanga makambo toyokaka soni omona mpenza ke mama réputation ebebi image ya terne mais bato lokola baoyo na bazawadi s'en fout bandeko eza pasi pe mawa yango bomoni image ekomi partout na toile nzambe na ngai bandeko na ngai Yesu alobaki depuis le temps de Jean-Baptiste juste aujourd'hui le royaume de Dieu est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Violence oyo Yesu alobela eza ya makofi te ya bambata te ya bitumba te ya détermination ya foi bomoni ntango tovivre mpo moto andimela Yesu abongola motema na ndenge solo il faut azwa révélation personnelle asala rencontre personnelle na Nzambe mais kaka po bamemaki na église to par rapport ya comportement na balolenge ya bato bakendaka na baéglise bondimelaka bato bakobika na bango te moto akobika za te parce que selon la Bible comportement ya na biso chrétien façon na biso ezali témoignage oyo il faut ebongolisa pe bato mitema mais bamakambo ezoleka lelo actuellement na soi-disant église
na baserviteur de Dieu ezoya nde kokangela bato porte à lola. Donc évangélisation ya Satana en même temps. Place il faut mona que non, ces gens n'ont jamais été serviteurs de Dieu, des aventuriers, des énergumènes. Bande ona na kanda o babenga colère sainte. Oui, pour Yesu akufa ne kulusu po baamba za sauver. Et lorsque vous venez, priez à âme eza makila Yesu. Priez à âme et à makila Yesu. Et lorsque vous venez, amo Yesu akufeli. Bo ako bomaye, bo kangele porte lola, bo pekise o porte lola likolo ya balolenge na bino. Vraiment, makomi ezoloba. Eza kozongisa Yesu pona mbala mibale na ekulusu. Ah, tosala nzambe mabe, heureusement aka nzambe. Ya mo penza nga naza penza so na vandi na otala babiloko nete bajara boye. Na mitunaka, attitude ya Yesu to pe ya nzambe bisika eza nde ninyo. Ça fait mal. Les amis, je suis pas parfaite. Na moto, na mai na makila. Mais néanmoins, na conscience tozui, to pe toza nango, quand même, tozo meka koyeba kotambola malamu. Paul a zoïbisa Timothée, zala na conduite bien devant ba païen. Enfin que mukolo nzamba ko visiter bango, ba témoigner nzambe pona tina na yo. C'est ça notre rôle étant chrétien. Parce que lorsque les gens font de telles bêtises, babiloko balolenga boye, bandeko na ngai. Vraiment il faut to kanga minoko to vana nie nzamba ko juger bango. Non. Esa kitoko te nini ba païen bazoloba te. Nini ba païen bazoloba te. La Bible a dit ne donnez pas à l'adversaire un sujet de médire. Na ba TikTok ato sala ba débat na ba batu ya ba bokoko. Point faible na bango ezalaka ba abi ya ba pasteur. Point faible na bango ezalaka ba abi ya ba musicien ya ba chantre. Ba point faible ya bino bolo ba bino bo na nzambe bato ba nzambe bakozala boye. Par exemple, ce ko bota ba biloko ndenge wana e ba makambo boye. Ba ifongi ba kozwa ba raison. Ba kozwa ba disciple tendeni. Barobetela ba JF maboko te ndenge nini na babiloko aboye na ba makambo aboye. Les amis, c'est triste et regrettable. Bandeko oyo, clique oyo, linganga oyo. Toyebi ke eza nango ya lelo te. Ndeko na biso par exemple Mbuta Kamoka. Mbuta pengwa abunga kota zamba abeba kala oboka depuis tongo. Ba bato yo basala pe bazo continuer kosala ba abi et puis bon babimaka na babasi ya bato ba mabale basali ba degebele babomi ba mabale ebele basali ba makambo mabe ebele o peut-être koloba ngo eza soni o déjà tolobi ya déjà ebele babilo mosusu o toyoka pe tomona mpona bandeko oyo so tolobi toloba ngo awa eza mawa eza pasi epui ya soni. Généralement ba musicien chrétien généralement babongo na mingi babongo na te mbia na yebite so peza pe ka gloire ngo to pe succès ngo non moto abongwani ya solo succès gloire oui c'est vrai on est mais à koki que na pe au trébicher mais ba mamba to basala ka bandeko ah non. Ses frères avaient la grâce Mbuta Kamoko. Ngana yoka témoignage ya ba musicien wenge que chaque tongo bano ke ba JDT wana ba okeno koyoka sango malamu ka po ba landa ba yoka nde Mbuta yembaka so yana bato ba fula grâce à nzambe na makolo ba mbuto ba parmi et nzamba otuna bango. Repentez-vous nzamba za miséricordieux ata lelo zongi a accepter yo. Repentez-vous. La Bible est pour tous qui vivent, il y a de l'espérance. Tant que souffle de vie est en oui, mieux vaut un chien vivant qu'elle est mort. Pour Koufi, et lui qui est sauté. Mais tant que souffle de vie est en c'est encore possible de refaire avec Dieu. Ndeko Mbuta, Ndeko Manzambi, Louise, Blaise, repentez-vous. Moi, ça bimaka, mobali pas bimaka.
mwasi azala na bashida na ye kendaka balibanda bacote d'ivoire bomona ye na baimage do bamambo tooloba tozokoinvente te to mpe tooloba te mpo toyokaki lisolo to sango mais de preuve on a vu de preuve sur la toile ekendeki viral bomonaki bavideo ya boîte de nuit nzambe ndeko Lise bongola motema. Personnellement moi je t'aime bien, nalingaka yo mingi, nalingaka yo par rapport ya savoir na yo. Botala ndenge Lise ayaki kodrible bato aya kodemanti ya likambo boîte de nuit. Tobi ke non nayebi te bato mosusu je sais pas. Mama nzambe merci okangola biso bamisusu oyo mpenza obimisa biso na kati ya baenvoûtement ya baaveuglement ya basourdité. Tala il y a des chrétiens sourds-muets aveugles oyo bamonaka te bayokaka te bayokaka te bamonaka te balobaka pe te. Ouais, tellement spirituellement il ne pèse pas. Yango moni bakoya bakosi dribble oyebi ke leka mpe propre leka mpe propre bato balobi mpe baamen bato bandimi mpe wow. Natia voice boyoka soki audio soki biloko nini natia boyoka pardon pardon. Papa, elle va rectifier. Je sais que Lise m'a dit que ton problème c'est parce que tu m'aimes beaucoup. On va trouver une autre femme. Tu vas m'aimer moi. Lise ati mobile na ye bandeko bozo yoka Blaise Masatana eza pasi makambo bandeko na ngai. Papa, elle va rectifier. Je sais que Lise m'a dit que ton problème c'est parce que tu m'aimes beaucoup. On va trouver une autre femme. Tu vas m'aimer moi. Est-ce que toi tu peux dire ça à ton mari? C'est moi, c'est mon gars, moi, c'est mon soso. Pas le niveau moi. Tu peux dire ça à ton mari. Maintenant je comprends mieux. Oyo azoloba wana eza Blaise moto aoloba oyo mosusu aoloba wana elle va rectifier camarade ya Lizo ateka dossier. De Lise apesa Blaise permission azwa nde mwasi ne mosusu ye te parce que ça n'était de trop abaya na ye. Je comprends maintenant. oyoka bien awuti kosala babétise ya makasi oyo motema na yo na bakota motema na ezoki te olanda chaque maloba ya Blaise eza mawa bandeko na ngai eza bandeko tellement nazwa baenregistrement wana na chaîne moko songolo bandeko donc na maloba modératrice ezokota. Papa, elle va rectifier. On a été s'il vous plaît, pardon. Lise m'a dit que ton problème c'est parce que tu m'aimes beaucoup. On va trouver une autre femme. Tu vas m'aimer moi. Est-ce que toi tu peux dire ça à ton mari? C'est moi, c'est mon gars, moi, c'est mon soso. Pas le niveau moi. Tu peux dire ça à ton mari. Maintenant je comprends. Donc au fait bandeko voice wana eza milai donc vous devez pouvoir supporter si fona meka kosote sena chapa partie oyo eza essentiel boyoka ndenge bakoswana ebimaki ndenge Lise atombokaki alobaki ya kotuba Blaise mbeli vraiment ke akotuba mobali mbeli
akochuba mobali mbeli. Je comprends maintenant. Voilà. Alors maintenant, tu me poses encore des choses. Tu veux faire ça, tu veux faire ça. Tu veux voyager. Donc, il faut que tu vois. Tu vois, tu veux aller à Côte d'Ivoire. À Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu vas faire? Donc au fait akendaka boyebi ntango akendaka Côte d'Ivoire wana ntango akendaka Côte d'Ivoire wana akendaki asali juste quelques jours mobali asepelaki te mobali asepelaki te azali mpe d'accord te ntango akei asalaka soki mwa 2 jours apamba donc ntina na bando osala enregistrement oyo en même temps c'était par vidéo bana ba image kona ba bilili ezoleka elongi ya le messieurs babombaki kwa oyo ya likango ya Lise donc mobali ayokaki epuis ayebi ke non mwasi akendelaka bashida siko ndenge tellement alingaka azonga susi yango mobali asilikaki ti bozokana ya Blaise azolela kuna donc Blaise asala buzoberi mingi boyoka Blaise alela même boyoka Papa, aujourd'hui, j'ai ma relation avec toi, ok? Et j'ai ma relation avec Lise. Et je ne veux pas perdre ces deux relations. Tu comprends? Donc, avec la sagesse que j'ai, je vais juste lui dire, papa m'a appelé, il n'a pas apprécié l'attitude que tu as eue tout à l'heure. Donc, je pense qu'il y a des choses que, pour le moment, on mette un peu tout ce qu'on veut faire en stand-by, c'est-à-dire les émissions toutes en stand-by. Maman, quand tu as la ok? Et gagne la confiance de papa. Il a juste besoin. Quand tu veux sortir, tu dois me convaincre, tu dois même me demander la permission. C'est ça la soumission. bandeko yango na vie yango na vie pire azalaka te pire azalaka te pire abongwanaka pirate epuis makopa bongwana na kopo ya mai mwana mwasi oyo bozoka azoloba wana faites-moi confiance et je ne vais pas vous perdre ni toi ni Lise master Lise Manzambi oyo ateka dossier donc azali mpenza ele Lise elie ye pire Lise oyo bakendaki nde na Côte d'Ivoire ye wana o Lise alobaki ke non une amie meilleure ye moto afilma Lise nzoka nde abandaki kobongisele bombe mokili ya mabe mokili ya mabe yoka nde azoloba wana osola na Blaise.
Donc ye wana abengi sikoyo asola par intermédiaire abengi Lise abengi Blaise o alobi boye siko azojouer rôle intermédiaire moto ozopela na libala yenda azoboma moto nzoka ndoki soki nga azwi kaka mwasi vedi papa Blaise Masata na komi na suka do bandeko ka nde na biso bino tellement nazwaki yango na enregistraki yango na chaîne mosusu donc ndeko mwasi wana bandaki ko-intervenir en même temps donc ye mutu tellement babenga bango bamasata na olele manzambi ya pasi papa Blaise soki olingi okendaka kende abi soki azwi mwasi akendaka aozonga su nsima te parceke mpona Lise trop c'est trop soki azwi mwasi akendaka mobimba okotisa bacv oyoka koteki soki azwi mwasi oyo kende papa Blaise kende Blaise Masata na plera bandeko eza pasi Blaise alela boyoka yango awa aleli mpenza aleli nde moto alelaka mpenza ya kolela aleli Lise nzambe na ngai bamambo oyo eza pasi bon dommage ke bozolanda yango par audio siko batie video ya champagne ntango Blaise afungolaki champagne azomela soki mpe na baprotocole soki basere église soki mpe banini soki nini bakomela champagne yana problème te mais maloba moko aloba bandeko esala pasi bandeko Blaise manzambe afinga bato Blaise afinga bato ke basenzi soki na babiloko nini autilize baterme moko batuka nde so mpe bakritikaka ye soki mpe elo mwa tellement ça ewumeli mwa moke nazoyeba su te en pleine vidéo prophète mosala nzambe afinga bato soki basenzi soki biloko nini yango wana donc dommage ke bozolanda yango na audio si c'était par vidéo bolinga bomona yango bandeko na ngai eza pasi makambo oyo que le Seigneur nous vienne en aide eza mawa bandeko bolimbisa ngai naza oblige na sotesi yango na continue ba voice avec moi c'est un démon qui parle avec moi c'est un démon qui parle boyoka bien bapasteur na bino ya bambongo wana oyo babino basenzi boyoka c'est démon en personne qui parle
Les amis, ce n'est pas qu'il est 7h. Non, non, là l'idée. Donc, on nimba. Et puis, coucou Fatih, papa, et coucou Fatih. De blaze auto na soli bana ezokufa ye ndoki ya mwana mwasi wana kamala ya liza azoloba ke kokufa te me ye tala ndenge auta kotumba Zaire awa Yo mtoboya mwana yo mtobwaka mwana yo mpona paster mpona baprofesie ya la con. Les amis, c'est compliqué, hein, Bamambo. C'est compliqué. Moi, tout le monde Bamambo ya kalezate. On avait essayé d'expliquer par rapport il y a via Blaise, nandenge ya bota na mwasi ya grand frère na ex ya grand frère na botisa ebana. Nandenge akufela mwana abomaka mwana na miataka mwana na mutuka assurance epesa ye mbongo ndenge pe ezalaka kaka azwa makambo. C'est compliqué. C'est vraiment. Bandeko eza pasi makambo oyo les amis, je suis désolé et monsieur sali une heure de temps. Je crois que l'essentiel bon, s'il faut que je continue la voice wana peut-être on sera obligé de faire tout ça en émission boyoka komate eske nayoka ba voice wana na nzota malili nayoka penza Blaise Manzambe lela kolela penza kolela ya kolela elobeli te to yake mokolo te non, il a pleuré yango moni bondoko mwana mwana swana lobaki no Blaise Manzambe pleura Elise alela Elise alobaki no ochube mbeli so asaka na ocha mbeli asaka na ete donc Lisa fasha na ebite na ça auto enregistrement dans zone nimba bandeko na ebite so boyoki enregistrement à Lise. Je vais essayer d'écouter ça ce quotidien. Bon, l'essentiel quand même on a pu balancer des preuves pour bato mosusu des fois bakanisaki no tokosaka no to mpe tozokosa bandeko nanga mpona chite na oloba boye yo oza découragé.